En termes ya aura, en termes ya succès, en termes ya makamu. Ceux qui ont deux personnes, bakozwa kaka fali yo faire weli na héritier, weli na basombalanga na bino wana. Mais ceux qui ont mutika ko bimisa fali mabe faire. Soit disant aux esprits wenge, soit disant yo mtozaka na esprit. Mieux vaut que héritier que yo. Botika le na lo bango ba warrior na batu bolo nanga. Na préféré héritier un esprit qui fait rigolo. Emilia, fallait ça muninga na yote. Ce qui coûte ou papa boti fali, encore peut faire na falite. Ba tata na yo ba bimisa na musique. So ba tie bango lelo faire na fali ba obeta na falite. Et bongo kaka yo. Qui pungu ya pamba na musique, o ata na référence à nzembo moko te, o ya ko na fali, obeta faire à l'esprit. Comment les musiciens qu'on les laka boye, ok no funda kabatu, les lobo comment le bakayebolo bake, bo bimisa gouvernement les lois na coterie, et puis na ba mbwa na yo le beta vezacle, o ba le na TV na ba lo bake. Mboka mo boye, to bimisi mboka za mboka mo ya corruption. Fallait corrompre na. Tala bato ba beta musique ba se retrouver. Tala bato ba si bazona bino en charge, ne bela carrière bosa na vie. Les gens ont des compétences à komisa mbongo boyo somi la moza tali pêche ba pona faire na fali na ba muto royo na libanda c'est pelisa ba français ba bino momoni ba payer wana ba te belé ba mona ka ba drapeau et belé pe batanga so pe géographie te batanga pe so ki ni te na banchik bo mona ba drapeau bozo ba drapeau ba pays te yo kasi parmi ba pays on ya ki mingi wana ba pays na est-ce que ba di faire makasi ko le ka fali ba pays on ya ki belé ba di faire makasi ko le ka fali elia so ko luka base so ko luka mo keso no sala na poto wana ezonga batu batala ba pe ba vidéo na yo so ko continuer na fali o eze mission numéro 1 na saleli yo koko dilaso alinga beta ona gumbi et puis au kangambanga otikala ko luba boya ko bimake ba ina faire ba sali faire mutali boso ba que non signer contrat yet et pourtant ma vraiment weli sandeye et sopie mabe. D'abord, si on politicien, on a bomissé le peuple, ceux qui sont fanatiques. Moi, si on a fallu, on a déranger Fali na téléphone. Et puis, moi, c'est Mela. Et Mela, il y a une émission, attaquer comme Fali. Fala za muninga nete, et Mela za zozo ya ba musicien. Ba ninga bosana ba musique wana. Fala za génération, il fallait recoute out. Et ça, la bino son était on va na plateau. Carrière, il fallait yo ça la vie. Allez, moi, on a défendre Bino. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade Comble. Artiste comédienne congolaise ressortissante de l'Institut national des arts INA en cible. Diplômée en art dramatique, plus vite, elle est surnaturelle congolaise grâce au Djunding qui réunit plusieurs artistes talentueux. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous êtes partout dans le monde entier. Merci beaucoup à tous les warriors du monde. Merci beaucoup à la famille Bota Mobimba, ya Belvi Kandi, Poutine de l'écriture. Et puis merci beaucoup les sous na ba warriors, ba Pel Nabino, surtout ba warriors. Ba warriors, ba maman, ba warriors, ba tantine, ba warriors. Vraiment félicitations Nabino parce que Koko ya ba warriors, lelo ondimie et bozana ye Mobimba vraiment. Merci beaucoup Nabino tout. Merci beaucoup na warrior suprême. Premier warrior aigle Mobutu de la musique africaine Fally Ipupa. Moto ya ko sala musala ya makasi pona Congo. A commençant par Soulé Kauka, honorable Soulé Kauka. Vraiment ba big félicitations na yo nengo sa musala. Même de loin, même de près, parce que osa l'homme d'État na minute oyo.
mais aux occupés makambo etali il y a administration à Fally Ipupa. Merci beaucoup na directeur ya marketing motema ya Nana Boduga Edi Badiata Bambote Bele. Merci beaucoup na Dea Gino Liaki. Merci beaucoup na Chief Atelier. Merci beaucoup na Junior Mukuna Maître Toro. Merci beaucoup na Yasmine Forever la Warriors. Ba Warrior ba na l'art. Bana kantuku bianza ndenge baluba balubaka. Merci beaucoup na Kelly Charleston Warrior. Merci beaucoup na Mama Eddie la Warriors. Merci beaucoup na Mama Jeannette Bompeti Mabokilo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, après ouverture et à francophonie, après ouverture, en tout cas, il fallait na loba Kokwaba Warrior. Et merci beaucoup à tous les Warriors Bozaki na stade. Et en tout cas, il s'aligne Sengo. Kolomela Fally Ipupa. Le Kola Fally Ipupa za star. Yo pour ma star, les sous-super komata. Parce que, ngai na moni ba Warrior, ndenge bazo pesa ngambote, ndenge bazo belelanga. En tout cas, ba Warrior, félicitations à vous. Parce que ba Warrior, na les gars na chaîne. Télé-clarté, dans les réseaux sociaux. Mais dans l'équipe Batouya, télé-clair, dans les réseaux sociaux, il y a un impact dans l'idéologie pour nous le Fally Ipupa. Merci beaucoup Naba Warrior. Merci beaucoup Nabino. En tout cas, Fally Ipupa prestation na ezalaki ki toko. Ndenge mokonza mboka Fachi Béton. Toyoka lisolo ya ba combat ya Ali na Foreman, na stade VMS, stade Tata Raphaël, l'autre francophonie 9e édition, et na Congo, en tout cas, Fally Ipupa, na biso ba Warrior, na ba mélomane nyonso ya bonne musique, ya la bonne musique, na ba tout, en tout cas, prestation à Fally, le baka ozala, gorille, po obo yango, tala ba gorille, ba journaliste ba lobelara, frère Nabiso Ferregola. Na mona bango plus bazaka terre à terre bolimbisanga. Po bango ne bazana lokwa leader na bango akosa ki bango na contrat signé ki le 4 ayeko kosa bango ya le 28. Ayeko kosa bango na moni kuna. Kotereza trop. Yo mutu mombolela lela kaka. O musicien ndenge ninyo. On la kana batu po bimisa Fally mabe. Fally asali nini? Fally asakolo francophonie. To veza klaza kolo francophonie. Ferregola, s'il vous plaît, tika kolela. Musique eza boye te Ferregola. Tika kolela. Okolembisa na ba fanatiki na yo. Soko zo sala ngozo lingo bima mwana malamu. Po bimisa Fally mutu mabe. Ozo mikosa, ozo luka ne shit ya carrière na yo. Et puis, na ba fanatique na ba leka na ba TV na ba tuno ba leka na TV na fallait comme na suka pour asali pe nyoso. Pour en terme de succès, en terme de makambo nyoso fallait ça sali tout. Fallait comme na suka sali tout wa. Mais jusque là faire aux na ba makambo belo salité, ba concert ba danger au fallait beta na monde entier obésité. Mais aux la politique moko boye ya obimisa Fally mutu mabe yo bima mutu malamu lokolo mesana musicien mawe to soutenir yeko mawe po yo ngo zawana soko toke en terme mboka bino bozo bibenga ba musicien présidentiel bino bozo bibenga ba musicien o boza proche ya gouvernement bozo yemba na banzembo Fally Ipupa Okita Omata Ferregola Fally Ipupa aza numéro 1 na yo. Na makambu nyonso so ba ozo mutu moko. Entre yo na ye ba ozo ka Fally. Soki ba ozo batumi balé. En terme ya aura, en terme ya succès, en terme ya makambu. Soki ba ozo deux personnes ba kozwa kaka Fally yo fero weli na héritier, weli na ba sombalanga na bino wana. Mais soki ba ozo mutu moko ba ozo kaka Fally Ipupa. Tika robinisa Fally mabe ferré. Soit disant aux esprits wenge, soit disant aux un esprit, mieux vaut que tu héritier que yo. Botika le na lo bango ba warrior na batu bolo nanga.
n'a préféré héritier un esprit que faire rigolo. Faire un esprit, comment les musiciens qu'on les boye, ok nous funda kabatu, les lois comment le bakayebolo bake, bobi misa gouvernement les lois na coterie, et puis naba mboa na le beta fait sacle, oh ba les gana TV na ba olo bake, mboka mo boye, to bimisi mboka mo ya corruption, fallait corrompre nani. Donc pour nous fallait corrompre le monde entier. Il y a un qui fallait que nous corrompre Nzambe, akate la biso lola, ndamu, ali biso ba wara na yoto ke vala lola. Pour ba ba bimisa ko yo corrompre. Ezali kama corruption te, ezali kambu ya ba ebisa kiye ba musicien étranger ba réserver place wana. Et puis ceux qui bazui contre terre ba musicien étranger mususu. Rien n'empêche ba pona faire na fali na ba musicien muto royo kana libanda c'est pelisa ba français. Ba bino momoni ba paye wana ba te belé ba mona ka ba drapeau et belé pe batanga so pe géographie te batanga pe so ki ni te na banchik bo mona ba drapeau bozo ba drapeau ba pays te yo kasi parmi ba pays wana ya ki mingi wana ba pays na est-ce que ba yebi faire makasi ko le ka fali ba pays wana ya ki belé na ba yebi faire makasi ko le ka fali po bino le lobo ya ko bimake ba ina faire ba sali faire mutali bozo ba que non signer contrat yet et pourtant ma vraiment weli sandeye et sopie mabe. D'abord, soit qui politicien n'a pas mis ça, peuple n'a pas qui fanatique n'a. Et puis vous les Gaulois, vous êtes fanatique, vous êtes immature, vous êtes leader, vous êtes kosa bino, encore c'est la moninga ne makam. Vous vendez ça, c'est bon tout naïe. Président Fatia retira la signature avant de ça la bataille de peste pour ne pas retirer signature. Et puis ceux qui bino pe ba Gaulois bo lo bake, bo yebi si faire aboya concert wana, aboya concert na raison ni bo pesa ki. Leader na bino aza faible azo koka ko bunda bitumba na falite ya moni lelo ba Camerounais da basi ba bisabino bo compara fali na ferité pour en terme makamunyo so fala beta ekaka francophonie ya monte événement nene te ki Congo était qui artiste so ba Bill Clinton était qui même la française a accueilli lelo bozo ke le romana page moi lukuta au française wana lobby il manka ki faire et manka faire hier française wana na France na fallait aller na succès moi na soki barbara ba congolais bozalaka botanga 5 musiciens en France boyebi barbara wana boyebi pour République démocratique du Congo ndemte bengi est-ce que boyebi akanze monde boyema non c'est pas barbara wana allez bomone ba sali vidéo na faire oh ayebi nde faire. So il y a fallait barbara yebisa na francophonie ba tia faire ça na succès en France. Mutu ba kanga na France ba attaque ou télévision ta radio France et lobela te. Ya on a eu ça rabino que faire aza yemweni. Abeta aganyaka ba vita, aganya ba sanga ba lende, abeta compétition africaine te. Alors fali azali Chancel Mbemba. Abeta Ipefkin, abeta Linafoot, les lois obeta là-bas. Dans na carrière na fali nga bani boye bien. Donc botika débat wana bino ba et le bino mata fait ça que ba mbwa ya faire botika débat na ko loba mabe parce que bino boye ba ko loba mabe ko le ka ba bisoti et belé ne bozana et belé ne bozana bozo ba cours par correspondance ya géri et belé ba za pas faire wana et belé ba journée c'est belé wana ba ne belé na pesa ba cours estilati botika obimisa fali mabe devant public faire azak na compétence ya tout. Bien, je pèse mes mots. Il y a tout. Même il y a signé contrat, attendre makambu, à comprendre makambu, oyo, bas balobelier à kosala. Bagola boke de retourner à signer qui contrat nini. Botika le kuta, fallait qu'on mette un concert au félé. Sia. Faire un compétition, on mettre un podium au Congo, oyo, ba foutu cher qu'on les a fallu. Et puis, ok, les francophones, on a un zemni. Ah ok, francophonie na nzemu nini. Po ya betaka ba vita imana, abetaka ba nzema batakala. Lelo eza musique ya lelo eza nani azala ba nzemu lelo. Ezo beta public ya oyemba. Voilà, j'espère que place wana na recadrer bino bien. Botika vie Zakari, botika Soule Kauka, botika Fali Pupa Kimia. Bokene na bova, bocha mandala la bolela nde bozangi na francophonie. Likolo ya immaturité na bino. Yango bozangi na francophonie. Vous êtes là toujours à insulter tout le monde. Bino finga rabatu tout des Gaulois.
musana bino kofinga na ebité eza nini musana bino kozala golo eza symbole ya mafinga ou quoi. Alors na leki na barwana na ye na ngambu ya ser na biso on a opesa conseil tout à l'heure Karine Mokonzi. Je te salue avec Evie Kikouli Switzerland warrior ya makila. Evie Kikouli mobali ya mbinga warrior ya makila. Omoni Fali Fali azana batu na ba couche tout. Présidence, ministère, ba DG, ba mécanicien, ba namai, ba sirère, ba plombier au kuta warrior azawana. Na ibse Karine tika Fali. Parce que même dans la Chine, ba warrior basé belé koleka ba gaulois, ba kosa ote. Même dans la Chine, ba warrior basé belé koleka ba gaulois. Na ibisaki. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Oui, à comprendre qui est à ça qui m'a bé. Et puis, il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Alors, bateau baboya ko changer na vie na bango, ce sont des imbéciles. Alors, Karine Mokonzi, félicitations. Papa Evie Kikouli, en tout cas, na kombo nanga ngape na yeko sengela Karine Mokonzi, pardon. Papa Evie Kikouli, ndeko nanga warrior na yeko sengela Karine Mokonzi, pardon. Et puis ba maman nyonso oyo Karine a blessé kibino, ba warrior nyonso na ba warrior nyonso Karine a blessé kibino, to la sabatu ke to sabatu mayeli. Pardon wana eza elomo ya muneni. Et puis nous les warriors to sarabatu ketote. A commencé par faire Fali Poupa. Fali Poupa beta, avant beta martyr à l'obi, après nga, Badamaï va retourner stade des martyrs. Abonner la génération. Donc, Karine Mokonzi, félicitations vraiment. Let's moi étant que warrior n'a pas nanga, pardon les amanam. Et puis aux moi si alibala, nengo lobi papa, à lobi la combat falite, même na malam, même na mabe. Tikaya, oui. En tout cas, nga pena Karine ozwano mibali. Na koyebisa ok. Tout repeno zui muluma wa mpolondo wa mankanda. Mobali ya makasi. Parce que ça facilité. Donc merci beaucoup et tous les warriors, j'espère que Ser na biso asengi pardon. Azaka muntu. Nzambende Azase. Voilà. Toyeko kota suna sijo mwambangu. Comment on a montré le rôle à Emilia. Kulutu nanga Emilia. Au moins les longs à l'obéla Fali. Batebele so batalinga balaba yoko toza mukola Fali luka musala. Oh, musala nanga yango. Moi je suis chroniqueur de formation. Yanzelate, je suis artiste et comédien formé. Na tobola. Boya boza ngate olie moi soki pizza na mona poto kuna et tu ambriema oyemba mamba ndiko lobo Jerry Kobetox Luka Musalo sala ozolo bela fala za mkono est-ce que tale lo na bien fala za mkono bo ataza mkono ngana ko lo beneki fala za génération nyoso o ba ko lo bela fali soki Guinée azolo bela bola mo fali soki Béninois azolo bela bola mo fali et bon ka boni na nganzeta mubesu congolais natif de Bandal na Bokangunda na Bandal en 1990 ce qu'on a eu la falité poigne Emilia alias Koko Dila soko talanga beta yo olobate lo mote ofongola tambanga ti Emilia ozongene so makambo na zobelela eroyo moi si Emilia to boy o déranger Fali na téléphone erangoyo Emilia ke va na kiti pona otanga sukumba Fali et mais la zone baké yeso ba che fara na Fali bato ba yebi miziki surtout ba momi ba okepa na ye et mais la tangela biso na rumba obeta nzembu moko oyo yemba ya mubima na Congo opela bato ba kobina na piste boy et mais la tangela na nzembo bino boza ba musicien opo ba reconnaître bino il faut na ba vocal na ba orchestre bato et ça bio
soleil basele yo bakri fo ba référer à la maison mais boza bateau kaka na ba œuvre na bino mo boza te. Même les étrangers pour pas reconnaître bino ye muto yembaka boye wapi et pas ya mutu et pas na bino lelo boza na eloko moko te. Emelia Sixo fallait ça nango fallait ko kipe o lisute ce qui coûte papa boti fali encore beta fara na fali te ba tata na yo ba bimisa na musique so ba tie bango lelo fara na fali ba beta na fali te e bongo kaka yo ki pungu ya pamba na musique o ata na référence en nzembu moko te o ya ko ba na fali ba beta fara na yo tala bato ba beta musique ba se retrouver te tala bato basi bazwela bino en charge ne bela carrière bosa na vie lelo bosa ba na compétence ya ko bimisa mbongo boyo somela mwa ata liputa ba gigolo moko boye bi on se comparer na Fali te Fali za mobali pena okaro H majuscule Emelia soko zo luka base soko zo luka mo keso no sala na poto wana ezonga batu batala ba ba vidéo na yo soko zo continuer na Fali o eze mission numéro 1 na saleli yo koko dilaso alinga beta ona gombi et puis okanga mbanga otikala ko lobati oza so za pena oza yipera vrai mobali falo loba o lobate point obi combien de fois bagangela ba biso tika ko Fali er ya ngona zoloba moi sina ko benga Fali abando déranger Fali na téléphone et puis moi c'est Emela er ngoyo Emela yona ke va na émission atangi komba Fali Fala za muninga nete Emela za zozo ya ba musicien ba ninga bosala ba musique wana Fala za génération no te fallait recoute out et ça la bino soni tete on va na plateau carrière il fallait yo sala na vie ale mwana mukaya ko défendre bino et lo esa la bino za zuwa lelo Fali azali représentant na bino charge à musique à Congo na Afrique lelo esa la mabuko Fali esa la mapeka Fali. Est-ce que vous avez une TV5 Maramba Fali de Balobi? Balobi mo kitani ya papa Wemba. Oya memi rumba musika c'est Fali Poupa. Est-ce que vous avez dit journaliste française ou oya loba gite? Si on y a sur la table on a bobé tango karabo so ele so faire ayemba danger musique ne kenda wa. Est-ce que kana maya ngaba na maya mateta na maya ya batsokumuka ya sesa e kenda wa. Mundele ni ya bife. Wakana ba débat mo bezanga mutuna makolo bino ba Emelia oyo yo kasi koyemba nwana oyemba ozwani na koyemba ba voya ko gangela ba to ebele wana ozwani ozata na rumba moko te Emelia na mboko yo amisa ba vocal okaina Fali te yo ndongo za ta chifa tele lekio na carrière musika Emelia na expérience ba podium ya ba concert chifa tele alekio Ambazi bourgeois alekio Nathan alekio ba misa Fali ndo mona kana ba leki ba leader rebelle na ba expérience à podium ba mata na ba Stade de France pour Ambazi azana podium ya Stade de France a télé azana podium ya Stade de France so o mona sko faire na ra au télé na podium à Stade de France donc quelque part Atila qui fait l'espérance à podium. Donc on a leader rebelle na bino ba Emelia oyo na ba soleil wanga e bela beauté nzemba malonga za ya vite ya ebe tata na barboy atakutu bare kanga ba komo kangisa ba kiti ba beta tata nzemba wana ke ba kangi na ngoba ebe takati mais boyaka na TV bo sokoli pe makasi bo pakola mbi makasi bo lo ba pe na komba Fali de ninga na bino Emelia ce qui va tata no babota na musique lelo ba ko ka Fali te e boko boni ona nzeta okauka qui est bana Fali Emelia qui est bana Fali amuninga noté donc fosonga mutu na soloka. Merci beaucoup à tous les warriors, merci beaucoup na bandeko tout bolanda ki ngai parce que les photos to faire comprendre ba de belé musique eza ko yemba ti faire yemba makasi tondimi pour Fali pa yemba makasi danger
Mais si il fallait atekamaka, faire atekamaka te, aza limité. Biso mto tinda tutu, taba na lo ke featuring, ya lo ke na osana ba shikito. So ya biso ni. Allez-y comprendre koko ba warrior que je suis, na insulté te. Na lobi kaka vérité. Merci beaucoup na Dubek Lai na assistance nae. Merci beaucoup à tous les warriors, merci beaucoup na Pablo Kin, les grands déclarants na Luanda. Boss Azamoko Pablo Kin, les grands déclarants na Luanda. Sans oublier Guy Basket, mon condamné continent. Guy Basket, mon condamné continent. Merci beaucoup na Maître Junior Mukuna Toro, Likofia Makasi. Merci beaucoup na Maman Jeannette Bonpetit, Maman Bokilo. Merci beaucoup na honorable Soule Kauka, Mouta Sepeli Sarabatozaka Moko, Soule Kauka. Merci beaucoup à Ken Pianamaki Zembe. Merci beaucoup à Manike de John. Merci beaucoup à Alexis Wechi, chef de guerre depuis Dubaï. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jaël Cho, la combattante. Bambote na ebele, Saratola, Nyoko Elanga Bango. Demer, Nyoko Elanga Bango. Ce qui n'a bois qui yote, c'est que nous avons keba pas fali. La liste bateau na tangi. Keba. Moutadi Kasu. Bambote na ebele. Valdi Tamboué. Aïdor Bokwala. Ce qui n'a tangi yote, c'est que keba pas fali. Bon, merci beaucoup Yasmine la Warriors, partenaire officiel Nangai. Yasmine la Warriors, groupe WhatsApp les Warriors International au Monanga Géry Bambote Noébélé, et puis groupe WhatsApp les Aigles Warriors des Pointes Noires. J'arrive bientôt. Koko ba Warrior Bagoloa Boke Matanga na bon vent. Et puis les choses sont moni. Na sisi na vidéo. Les bras à l'air et l'Obamaka. Avant de parler, il faut consulter le dictionnaire. Les bras en l'air et l'Obamaka. Lever les mains et l'Obamaka. Soulever les mains est un faux français. On ne soulève pas les mains. On soulève la main en hernie. Ce qui est katia on a c'est ne vous soulevez. Mais sur les aboués, pas les vagues. Et puis je suis pédagogue. Moi français peut vendre. Les Gaulois, les bras à l'air et l'Obamaka. Et puis Zamba c'était fallait à l'Obamo. Est-ce que na héros pena boko lukela ma fali ma bunga ya français héros. Eh. Moutele kana ba temba minene to fani to ça à l'aise. Akolo ba belle poisson té. Akolo ba c'est une événement té. Oh. Ce pour le qu'il fallait ça en français. C'est là que tu as en français. Dans la vie, surtout en français. Je suis tué, il est au Kangisango. Mais il fallait que les mots je t'aime. Et puis, dans l'album, dans l'album, est-ce que je t'aime mes amours? Ce que tu as il y a leader Nabino. Il y a qui les lokutu. Avec beaucoup de humiliations. Tu as la peine à héros. Tu as bébé babotami lelo. Fallait qu'on le sous français ma b sous héros. Donc place dans mon aké golo fait amour beaucoup na téléphone beaucoup na Google bo c'est documentaka même ba communicateur na ba communicateur ya faire na ba communicatrice na binopé boye bina binote que les bras à l'air et l'Obamaka mawe allez je vous invite à un seul rendez-vous, les Ivoiriens, les Gabonais, les Togolais, les Guinéens, le 25 novembre à Paris, la Défense à Youarina. Ça va barder, venez nombreux, venez écouter votre artiste francophone, votre artiste de belles mélodies qui est Fally Ipupa, Aigle Mobutu de la musique africaine, le 25 novembre à Youarina, à Paris. Et rendez-vous encore le 8 décembre Ovo Arena en Angleterre. Là-bas aussi, ça va barder. Surtout les Ivoiriens, ne manquez pas. Les Togolais, les Guinéens, même les Malgaches. Même tout le monde, partout dans le monde entier. En tout cas, Bozang un événement en entier. On a ce qu'on a Angolais,
Congolais Brazzaville, partout, au Linga et le Bamaka. Boyaka na ba rendez-vous. Merci beaucoup. Allez. Bye. Non, l'extrait Poupa. Dans la musique, Fali Poupa porter. Na mutu na Kirikou. La star congolaise Fali Poupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble. Artiste et comédienne congolaise ressortissante de l'Institut national des arts inarroncibles. Diplômée en art dramatique, plus vite, elle est sur la toile congolaise grâce au building que réunit plusieurs artistes talentueux.